Victoire Baginama, Esther 12 étoiles, et c'est ma soeur. Hein? Et Tobengi théâtre professionnel, ne balobaka, na bandara kuna, na kendaki kuna, et après, bon, na yakotika, suite ya makamunga moko na yebi, et après, bon, na yaki na bumbu, parce que ngaza mwana bumbu, mwana bumbu penza. Na yakokuta ba tatuka lombo, ba papa koba, wana muninga na ngai ezoka ne mutami makangai yaza na Angola lelo. C'est par là que je me suis vu avec Badadi di Kambala, Batunios, pasteur de la foi, les tu ko kangana makasi avec pasteur de la foi amonaki ngana zaki pepe ne loko nzambe to me ko kangana to ko so avec Badadi di Kambala monaki oh mwana mai pe moi boulot ango on dira azanango. Et pas ya batu ya théâtre un grand titre so batali batu mingi o bakenda ya théâtre ezala mabala o etika la teti le mingi nyonse pandana basina mibala. Tu sais pourquoi? C'est parce que le monsieur Azolinga Mamichako artiste. Hein? Parce qu'au monde est na TV. Je marcherai la tête haute avec assurance. Ah, moi je crois à ta parole, toute est ma vie, sans mélange. Vous appelez Zapete, on a une nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne 12 étoiles. Il y a une innovation. Si vous avez des informations, il y a des artistes qui sont na source. Pour s'abonner massivement à 12 étoiles TV, la chaîne de l'éducation, la chaîne pour l'édification du peuple. TV Naïe, TV Nanga, donc TV Nabiso, 12 étoiles TV. Talaka tu as déjà 12 étoiles. Donc même dans le domaine de l'hôtel Toleki, même dans le domaine de la télévision, tu as 12 étoiles. Donc ce qui est la télévision, na biso mususu wana oyo nanga to yebi to kutanga awa te pour raison d'enquête. Et ça na ba étoile muke, ya biso zali 12 étoiles TV. S'abonner. Mbote na balandi nyonso ya chaîne 12 étoiles TV officielle. 12 étoiles TV officielle nde makambu. Yango nde makambu belé kwa toloba na bino kaka awa ezaka masolo to sepelaka kwa. Na yeke batu ba otongo ba otala kaka mutu na yambi batu ba moda ba ka besengo ba sepela. Donc ngaba question eza yanga ba réponse eza yi. Bino nde bolinga tanto yambi boyo kakaye boye ba epinza bien que boye bien makasi mais boza ba makambo pe bozo zila ze boyo kaipa na e na yeke batu botong ba otala mama bagangi pasteur patron eza batu mususu ba ebeleka na ki pasteur patron mais le to sepela pena batu boye ba komba pasteur patron na mobimba nango ezalaka nani. Merci beaucoup Mami Chako. Merci à tous les abonnés à 12 étoiles TV officielle. Merci à la patronne et à Chenango, Baginama 12 étoiles. Merci à tous ceux qui me connaissent. Merci à tous ceux qui vont me découvrir aujourd'hui. Merci à tous ceux qui me haïssent. Merci à tous ceux qui me réunissent. Merci à tout le monde. Je vous aime bien. Je vous love tous. Merci beaucoup. Vrai nom nanga est Serge. Serge Mwembo Mo Elombo. Donc c'est ça mon nom. Et tant que tu es au cola, et banda ko bien ngalem sous des clercs, ba master nga côté kuna ba yebi. Banda bien ngal l'air mususu. Bon, ba kombo ezebele ale lobe na théâtre, pasteur patron et ya Serge Kikokoto et ya vie nini vie Gimbiolongo. Les générales célibataires, Mobutu, donc bon, en fait, Kombo Ezebele, donc Nyon Sotouana, Eza, Serge Ndekonabino, Oyo Boyebi Ming Ming na Kombo pasteur patron, Papa Serge, Yeyo Kiki Kokoto et Utobi Makala Mingite, merci beaucoup. Ceux qui battent bazou nando bakoyi ba parcours ya Serge Zalande nini et puis groupe nino pene sali ke bat badie ba ya Serge eska bimi pede na musala na o kitoko asala. En fait, parcours nanga est très éloquent. Hein? Na lobarangu mbala mingi.
et na bandaki musala oyo ezalaki et na bandaka kolinga ngo d'abord c'est ma passion ndenge bato balobaka le théâtre c'est ma passion na bandaka kolinga ngo j'admirais le vieux Ngaloufar na bandaka otala ye na otala ba vieux Mangobo salut esika ba vieux bazali tala ba vieux Monzali salut esika ba vieux bazali tango bango ba osala biloko na bango ngasoki na bimi na libanda ngape na kesala so ngape l'air na osala les gens m'admiraient beaucoup bon en fait ezaki na ngokaka lokola beaucoup là otala au CP là et par après tango na pusani moi muke na suis déjà diplôme na bandi université c'est alors que grand frère Moko ya Paul Mbunga azana Luanda lelo na CCF Luanda nde amekaka ko intéressé nga na kota na écurie Maloba na compagnie Lokombe c'est alors que na kendaka kuna na salaka kuna au tobengi théâtre professionnel nde balobaka na bandaka kuna na kendaki kuna et après bon na yakotika suite ya makamunga moko na yebi et après bon na yaki na bumbu parce que ngaza mwana bumbu mwana bumbu penza na yakokuta ba tatuka lombo ba papa koba wana muninga na ngai ezoka nde mutamemaka ngai yaza na Angola lelo tomekaka ko travailler na groupe ya bana bumbu et ya kipe ko pusana et pusani bana bumbu ba sali dislocation na bango to kabwani ba msusu ba ke papa lobe vie ki mbatseke molinga moto que je salue ba ke kuna ba sali na papa na Sango Edouard na tatuka lombo ba sali doucement non ba sali biloko ya mamba chako basali ba yeko sala doucement na Delta Force après tango ba Delta Force ba longwe et pas ya vie molinga kimbatseke moto nde ba yeko sala sikoyo to yeko sangana lisusu to sali groupe Delta Force groupe Delta Force ezwa ki tant nango na Kinshasa en tout cas et sala ki la belle époque à ce temps-là et après bon nga bi moi ba engagement moi si bana et c'est là qu'il faut que ça parce que à ce temps-là on a théâtre car le rôle à neti car le roi à Massano ndé bon na tika ki théâtre pour na musala et après bon vers l'an 2011 tango bandeko basala ki Sisabidimbu et belé à artiste comédien ba refisa ki bango na poto basala té parce que c'est alors que Ali Mampuya oyo ba travailler na major bandai ko travailler na major ndé Ali intéressé kinga bi viens na yebi boulot na yebi comment est-ce que tu travailles vie kotoyo ba artiste baza penza te yaka nono mika ko cha mutu ndé ni makamango ezalaka ndé na yaki na les amis du théâtre na kutana na major Bisadidi que je salue en passant Vienanga mon président amekaye ko tsanga na musala wana to sala ki film liboso et qui melo tant to sali c'est par là que je me suis vu avec Badadi di Kambala Batunion ba pasteur de la foi les tu ko kangana makasi avec pasteur de la foi amonaki ngana zaki pe ne loko nzambe to me ko kangana to ko so avec Badadi di Kambala monaki mwana mai pe moi boulot ango on dira zanango to bani ko kangama makasi ba pesa ba pesa nga ba conseil moi na mondo yo faut za la boy c'est alors que dans le film Kei Poto, les gens ont accepté. Merci d'avoir tenu ce bandi maranga à cette époque-là. Je n'étais encore rien. Ça produit à Sika. On a côté dans monde dango. Batu bandi mainga facilement. En tout cas, je n'ai reçu reproche de mon côté. Par rapport à film, d'ailleurs, les gens ont apprécié Balobi. Ah non, ce jeune homme l'a joué très bien. Vraiment, félicitations. Bon, aspect karaté, vous savez. Bon, nous autres penza, bon, en fait, mawanzambe ka nangolu nae. Vous savez, biso to na bisori. Attends zoto, tout le monde a battu bourreau awa. Mais en un laps de temps, à Kitimba la moko pour moni pe nini boy. A kondi pe si di. Sonza basali biso ngolu boy to leki na leki yo na rien. Na leki yo na rien. Et nzoku bien que munene na ye azara pe na posa vitamine
Mboloko pe bien que muke na ye azalaka ne pe na posata ya munene makasi. Donc c'est un peu ça. Alors baninga bandimaki, baninga ya musala pe bandimaki ba mona ke non musala ezali. C'est alors que to bandi pe ko évoluer ndé par après Major Ayo Confienga après que ça la 3 ou 4 films Major Bissadi que je salue vient en vraiment azaki na confiance à petit nae Ayo pe sangai pasteur patron. Ya Serge sokana wana tozokoma wana en tout cas ya Serge ayebane ba film ebele mais so ezana film opene ningisa o lelo kutuna kombo ya Serge yebani tetango le kananzela kaka pasteur patron mais film ngo yango nde ningisa mais na yebiko sa ba film ebele soki za film mususu lingaka makasi to yango ndo lingaka na yebite yo ndo ko beta na ba film so za film nino pena yo moko bien que pasteur patron de ganga mais peut-être un film mais mon ba film au ça ou yo moko no tala ko bité au sepeli penza na komaka film moko escroquerie ya mokili na joua na 1000 facettes na joua na 1000 facettes à part pasteur patron na komaka film moko ebanda ko leka na Top Vision si je ne me rappelle pas bien et le titre na ngezalaka escroquerie ya mokili na joua na 1000 facettes na ebisio nazalaka muta machine nazalaka maître avocat nazalaka dire cab ya ministre nazalaka donc nazalaka na parole ebele na joie na film na escroquerie ya mokili donc en fait nazalaka un escroc aux 1000 facettes moi c'est nazalaka sila c'est par là que je me suis dit ngabia Seigneur merci parce que musala oyo et comme ici singa donc batu so batalinga na place on a commis so na jouer avocat batu batalinga bi noko o d'ailleurs na ebsu na pona informer yo na kutana na batu moko boye batu nanga yo sala babenga oni so irei so ki sei militaire ngabité na sala ngota loba ya solo ngabi non na sala ngote bata présidence batu nangai ngabité na sala ngota na film moko boye on incarne ka rôle moko boye to monaki yo soda penza c'est une joie pour moi ah bon nzamela mawana yangwana no to loba ya Serge na ba film na mingi osepelaka na escroquerie ya mokili en fait koloba ko sepela nango on dirait na ignorer mususu na sala écoute un peu on dirait na ignorer mususu na sala ko ignorer dans le bon ba film nyonso tant on a yaka na ça qui est bandeli wat le théâtre c'était ma passion avant même nakota na mondango j'aimais le théâtre avant même nakota na mondango na banda olingango tant on a la vie ngalufa ou radio vie oyo ta vie ngalufa alo ba bata Brazzaville mbiri mabina masoni mbiri bebisa na ba Congo na telanga vie oyo danger fort parce que ngaso na bimi na Nathalie na bimi j'interprétais ça na Nathalie bavie mangobo Nathalie bavie monzali so na bimi j'interprétais ça avec des amis et les gens appréciaient mais ezalaki nango les désirs ya muté maté mais le roi ezalaki passion j'aimais bien faire ça mais madame la sa mère na biso mamanga soki na naza journaliste était na vie les wana zaki so na 7 ans 8 ans soki naza journaliste était na ozalaka abbé parce que biso to koli na famille catholique soki naza journaliste était na ozala abbé et voilà aujourd'hui je suis journaliste mais na facette mususu nazo éduquer mas na facette mususu donc c'est un peu ça. Ndeko balandi lelo toyambi pasteur patron de likambu ya Serge ouais nena tuna na musala oyo to lobina no sukisi yango te mais bando banjango tozo kende ko se so mo ba souvenir ni ya malamu yo so mo na musala na ya mabe o esala pe susu pe okaki ne totika soki mo ba souvenir mo mais nano komi na suka te na moi tant oza non na mo ba souvenir à malamu ezebele souvenir à malamu eza j'ai de très grandes relations j'ai de très grandes relations yangwana souvenir à malamu ba souvenir à mabe eza que
nous faisons un travail noble. To sala musala kitoko oyo batu ba osepela ko bandana chef de l'État ti na muto yo peut-être aza déconsidéré ba osepela, mais nous sommes très mal rémunérés. Souvenir Yamabeka Yangwa. Mais to yebi que avec le temps, avec l'évolution et la mondialisation, moi je crois que les choses vont s'améliorer et l'artiste congolais vivra sa vie tel qu'il l'entend. Yango. Bandeko balandi na sepeli ndenge tango simbi sije wana pona lobela na tuna yo question moko. Ye Serge na monde théâtre tokomo yoka bana ya mama Denise na bana mama Olive. Mais na koyeba musala ngo normalement eza apolitique. Parce que bozo toza ko éduquer masse batu nyonso. Mais OK bisika msuso ka biso bana mama Olive. OK sika msuso biso bana mama Denise. Na ete ye Serge poza na ngambo bana mama boyeto mama boye na ebiti. Eza omoni ndenge toza boye na vie oyo toza mukolo moko na Bible ngala kendaka mingi na Bible. Mukolo moko na Bible batu moko bazo welela. Oya lobi, moi je suis de Paul. Oya lobi, moi je suis d'Apollos. Or, Bangomi Balé, c'est Paul qui a prêché Apollos pour accomapé apôtre. Paul a été appelé par Jésus. Vous comprenez? Et la mère des opprimés, Maman Olive Lembe, Aza Maman, Oyo, a Lingarabiso, Pe a continué à Kolingabiso Tilelo. Et Azalaki, notre ancienne première dame. Donc, Lelo, Aza première dame honoraire. Azo mérité ba honneur wana. Maman Denise Nyakeru aza actuelle première dame Oyope aza na ba projet malamu pona ba comédien. Et omoni lolenge na biso ba comédien, ça peut faire que bato bazana ba projet ya malamu pona bino ba suka nango. On doit les aimer. Kolinga Mama Olive pona oyo asala pona ba comédien na oyo azo continuer ko sala pona ba comédien lolenge na ye oyo azali première dame honoraire, on l'aime, on l'accepte et tokotika la na ye bongo poza mama na biso. Tokolinga Mama Denise Nyakeru, la première dame actuelle. Tokolinga ye na lolenge ya ba projet oyo azana ngo pona ba artiste comédien na oyo asi asali na oyo azokanisa kosala tokolinga ye bongo tokabolate parce que bango pe na misala ba osala pona ba comédien bakaboli ba comédien te. Ne pensez pas que ceux qui n'ont une très bonne relation na yo na komi mutu na yo te. Mokonzi bazara muninga na ete. Mokonzi atikala ka mokonzi mutu oyo azana sima mokonzi atikala pe ka mutu azana sima mokonzi. Et à savoir nanu esalamate atambala moko mutu moko abimi mokonzi moko boya abima lo batala tala mungamba nanga oyo ondenga bo moniebwe azane loko te aza mungamba azala mungamba pa nanga na esalamate bangamba kande batonga ka bakonzi bo mona yana bo mona eso bo kanise patron sia ko ndenga za bo alia kanien. Vous comprenez, hein? Bangamba kande batonga ka bakonzi. Donc ba maman nabiso et ça la maman Olive Lembe et Kabila, notre première dame honoraire à l'Ingaraba comédien, à Sala et Belé pour la comédien. Et ça la maman Denise Nyakeru, la première dame, il y a Mboka nabiso, à Sala, Azo Sala pe pour la comédien. Azo Sala, Azape na ba projet malamu yaki toko. Ce que tu fais ba projet wana a autrement que on dirait Maman Olive naye on dirait baza makanisi moko pona ba comédien. Donc à savoir ne kana to lobawa bazala muninga ya mokonzi te. Soki bosolo la bien na mokonzi aza muninga note. Totika ba polémique ya pa en pamba c'est pas bien. Nakolanda ya Serge na sepeli na moni ya Serge penda makamba ba polémique eza monde na été. Mais ya Serge ya retourna kutu parce que bien que balobaka apparence ekosaka mais non tala ya Serge boy net na oleka so bat baebi pasteur patron te mutu muso akoloba pe ministre oleka mutu mususu bien que balo na lobi ke apparence mais ndenge biso to pesaka batu ba grade non tala ya Serge oleka mutu penda doki akopesa onyo so lingi pour kotala kaka aspect santé nini donc et c'est comme ta ko kakolo ya Serge na artiste
L'artiste a 1000 facettes. L'artiste comme on a patron, l'artiste comme on a donc en fait nalobaki ne bandelia nous autres eza ngolu nous okuna munene na ye azarna besoin de vitamine mboloko pena muke na ye wana azarne na posa ko maloko anzokute azaka na posa zala ndengo ya zali biso nzamba sali biso ngolu ngwa nzoto eza bola mwanzambe deuxièmement il faut linga oyo nzamba pesi yo milinga neti Serge amilingaka ne nzamba pesa ye ne nzamba sala ye Serge na milingaka yango donc mutako mona oyo amoni peut-être l'air mususu o lobby ministre soki pe DG soki nani ekoza pe prophétie qui sait natanga bien natanga pe bien je saurais travailler quelque part en tant que tel. Oui, c'est un peu ça. Je ne dépends que du théâtre. Je ne dépends que du théâtre. C'est vrai. Ouais, je vous dis sincèrement. Ah, il y a ce que théâtre et foot. En fait, Kofuta, ça a un mauvais souvenir. Il y a théâtre. Je vous dis sincèrement, ça a un mauvais souvenir. Parce qu'on fait un travail noble. Oyo Ezokota, partout les gens apprécient. Mais nous sommes très mal rémunérés. Bien que l'apport, il y a YouTube. Les loans à YouTube, ça fait qu'on a tout aux ans Moussala et Landani, ça fait que son a sali sommation, il y a oh, na les loans, na lobby, son a sali sommation, nango, na compé na moi, montant moko boy oyo, mutwa mayele, aebike, yo moto ya mokili ozu moke, bomba moke, carrière à moto silaka. Oh, to ozwa de lobby to ozwa ngote. Donc, yekola ko bomba, po lobby. Olo bateke, nga basali sakangate. Nga bakipaka ngate. Donc, d'abord, il faut mutwa miye ba o ye azali, pour aye ba ko sala makama minene. C'est un peu ça. Yango. So na landi bien, ils ont la question na ngana tout non, ben ils ont déjà moins d'amba réponse au PC. Il y a Serge par rapport au ndenge ezalaka bo teka ba CD. Na ndenge lelo bo koti pena na internet. Na ebité. Avantage eza na ndenge na kolobela no avantage eza na internet. Mon internet ezo futa makasi par rapport à CD ou comment? Oui, bi tango ezalaka ba CD ezalaki peut-être il faut la producteur après 3 mois. Il faut la producteur après 3 mois bateau parce que moni ezalaki na bato basalaka be kiri na bango. Tozalaka na écurie biso na biso, tozalaka na Papa Edo Kaungu, tozalaka na Major Bisadidi, tozalaka na Diego Musique, tozalaka na na bato ebele bazalaka osala ba CD. Mais bato wana bazalaka na ba comédien na bango ciblé. Et donc ngane nazoya boye, nazo peut-être modéro. Lukelanga bato, lukelanga muto tel aya prester. Ngaler na koti na monde nzonzing, je n'avais que Major. Et après, Rémi qui lola, ayo benganga. Vous comprenez? Parce que na batu na bango. L'aime so cause la paix 3 mois à producteur payé. Aye pété. Faut la 6 mois, faut la 5 mois. Alors, ça faisait que Moussala et Tambola a pas de tortue. Mais l'élo, je vous dis, vitesse est ma casse parce que tout le monde a besoin. Il y a quelque chose dans la chaîne YouTube pour avoir quelque chose. Et maintenant, tant que ça fait que nous accumulons le travail. Au sali lelo, au sali lobby, on a le mini mango tozwa. Tant que ça la sommation nango, au moni PLM sous mensuel nayo et sali un gros montant. Comprendre? Mais maïe les caca. Mais gros montant, oui, comme ceux qui ont maïe les collègues. Parce que les lots, par exemple, ceux qui servent à 2 francs. Hein? Par exemple, à 2 francs. À 2 francs, on attend que Moupandi à Longoli 1,5 francs. À ça, il parce qu'elle n'a combien? Na 0,5 points. 0,5 francs. Là, monsieur, vous servez, il y a un transport. Avec le lobby n'a reçoit. Mais au comisoba. Vous comprenez? Voilà. Si vous avez 2 francs, vous avez dit donc il faut que la makasi nyonso na 1 franc ba besoin na nyonso e koka. 1 franc musu na chango quelque part. Au moment que na fin du mois, si tu as 1 franc fois 30, tu as 30 francs. On comprend? Yango. Donc si vous avez et si vous avez 1,5 francs
par jour. Donc, il faut ça la makasi 0,5 francs on a touché pour 1 franc. Et qu'on a besoin d'un nyonso en tant qu'artiste. Yango moni na ba film na biso balobaka na biso balobi abobwaka kama banga trop. Pona nini? C'est même gens au balobaka na biso to bwaka mabanga trop et ils nous demandent. Aya na yoka moi li banga ko. Avant de pena boy Johnny Mobi master nangai. Hein? Prompte guérison à toi mon frère. Master nangai. Obwaki. Alors tu as eu l'arte mais sentiment. Mais ça n'a pas mis sous aipso ya bwaka ngo na sala ndenini. Obwaka ngai. Master Tali nous va proposer nga moi autant. Na moi ndamu na ozo na sala ngo symbiose et ça la paix moi bien. Yangwana. Donc nous sommes très mal rémunérés. Mais ce que za mayele na moi ndambu wana ozwa wana na fin du mois pe o ka po futi pe parler lem sou ya 300 balles. Et au futi pe parler lem sou ya 350 balles. Na ndambu o récolter chaque jour wana soko za mayele. Soko za zo bato komi na fin du mois o bandi olela. Comprendre ya mikolo la ka pe parler za te yango ndi. Yes sir. Ah babi ezali kama mutuna mayele et alongo ki cité. Donc ils alongo ki cité. Ezali kama mayele nde ya Serge Zolelawa bande okande to babo s'abonner massivement, bo s'abonner pour beaucoup ta émission boye au vendre penozo tala pasteur patron et c'est ngabo s'abonner massivement. Yes Serge. Yes, je na combo na ebi ke tala kaka eza moi quartier résidentiel ma campagne de côté ba mapango za clôturé mais quand vous kota au moins mettre bimi na ba porte ba otala donc ba comprendre que mutu moko boye ba yebi pour ba ko bima pona mutu nyoso te c'est l'amour du travail donc tant yo koti na ngala bimi na ngala lukama ya romela ba otuna on est pasteur patron. Si on a pas caché nous sur notre bateau la table, vous avez une idée au sein la groupe, tout groupe ils allaient tout. Non, j'ai pas cette intention. Voilà. Nazarangote c'est parce que j'aime mieux être libre. Hein, Nazara libre le quoi air. Na otambola, na ok tourner tant que je veux. Si on a eu un engagement à créer un groupe, c'est comme si nazomi kanga na fungwa mate naza baleki leki nanga die nazo formé aza lobi bo mona e aza un grand artiste mais le but que nazangi capacité ya osala groupe so talinga bien na kati ya misu o mona ke naza na misu ya ba leader na misu ya ba chef donc peut-être lelo idée wana ezate mais kolala kola mukalem sou lobi idée wana oya et oya pena luka na forme na zana bana moko permanent na o former bango na musalomoni le théâtre c'est un travail bien mais na mboka na biso l'impatience et ça la ke batu ba kende au-delà yango moni batu mona ba fille à théâtre bandumba ba garçon théâtre bandumba bon on attend PDT nga tangi PDT nga na tangi yango parce que toyoka tango bon na ebite bino boyoka toza na monde wana ya Serge yo yoka ngote biso toyoka ka balobi ba garçon théâtre ba koma pena ba PD ya solo pona succès mbongo ba fille ya théâtre ba koma ba lesbienne elobama kana ba quartier bisika to vandi o kapena yo mozo le kapena olanda ba oyo ba lesbienne komona si to so moka mi balé boleki ba lesbienne elobama ka et puis il y a Serge soto lo ba pona ni mutema mabe makasi na théâtre po biso moto bimisi yango keza bongo o mona bato ba oleka na TV ngamutu emsupe azupe na courage ko citer ngamutu boenda bwakeli ngambasu ngamutu boenda telenga pozo pona ni mutema mabe voilà mutema mabe soto yi mutema mabe eza toko c'est la mutema makambu ebi nini Dieu alinka azwa loko a Serge. Dieu alinka koma loko a Serge. Un tel alinka koma loko a Mami Chako. Mami Chako avanda ma campagne. Lo tenga pena okoma na ma campagne. O simba kisi. O yiba. C'est ça. C'est ce qui crée makambo wana en wana na mutema. Eza muninga alingi akoma kaka loko la muninga wana. C'est ça le mal.
totika. En fait, bolingo na biso bata théâtre ezanango parce que on le voit na ba matanga na ba makamso ekweli biso bolingo wana ezalaka. Mais lo ke sala eza que tel alinga komaka lokwa tel. Iye loko la zwa mobali moko boya kipake bien. Ngape fona zwa mobali a lolenge wana yango moni oyoka o intel akoma ko bimana mobali ya muninga ale. Biso pe loko la biso ba comédien to yebite nini o tozali na che biso en général y compris nanga to yebite nini o tozali to ye na ba indifférence na biso to ye na ba indési na biso to ye ko traitango na YouTube. C'est pourquoi les gens nous injurient. Bazo finga biso pambate, c'est parce que tozui bassesse na biso to ye nango na TV to ye ko bimisa ngo nyoso na TV de bato otala mabi ah oh pinzezo la sapinda za zoba penza. Est-ce que bakoya retraité makamuna bango awa bato maele balobi le linge sale se lave en famille. Soki na yoki intel aza en likambwa Serge na sui makoronanga inde ti pa na ye finga loba du n'importe quoi. Moi mon problème c'est quoi? C'est de t'affronter face à face. Na kutani na yo yebisanga na yoki boye ah na salioni. O tenga pe na yoka iboye ah ya. So yoka ibongo limbisanga na ndeko na yo. Lelo ndeko nanga un artiste ne peut pas injurier un artiste. Parce que bino nion soboza na maman moko eza art. Au finga muninga pona ni. Non, ça n'a pas d'importance. Buzz, oui. Et ça a une manière à bien. Et ça a une manière à bien, ça n'a pas d'importance. Et ça diminuer bisoto comme abilo kwa pamba bato otaso abi. Na mitwa bato c'est comme si logo ezalate. Moi mutwa confier yo eloko malunga ezate. Yango zo mona ba confier biso ka biloka mike. Moi ba confier biso biloka minene ezate. Parce que bazo mona penda bassesse na mitu na biso. Mais soyez to conscience en tant que comédien en tant que tel. Makamuna biso toujours traitango en famille pe to bomi moto wane sili o tika la koyoka te ko entel baswanaki. O tika la koyoka te ko entel bafinganaki. Oui, na famille nyonso mabe ezalaka. Na famille nyonso to ko swana ezalaka, ko bunda ezalaka. Ko finga na pe ezalaka na famille. Maintenant nous na monate. Non na monate nde to koli. Na famille a père na biso na petit frère ne ba oyo kanate, petit frère abimi ake na balabala telemi abi viens na biso ana aza motema mabe aza ndoki na monate. Bano bakana se omona pe moto ekufi nango. Mboka oyo Congo eza ebima na Congo. Or Congo bazwa eloko moko eza lokola kosolola. Bato ba Congo babengi yango kinzonzi. Batu na biso kotoyo biso kota likolo babengi yango masolo. O tolobi na français le palabre. Na se ya nzete ya mbila, na se ya nzete ya manga, batu bavandi basolola. Pourquoi pas les artistes comédiens ba adopter cette attitude? Ce qui likambo eza bavandi na sanzeta manga, basololi, bameli kopo ansamba, babomi masolo. Basali kinzonzi. L'affaire est clos. Yango. Bandeko, toi qui conseille Serge, en tout cas, on a fait likambo lobi nde fallait salama. Et salama. Et salama. Oui. On a des sages. Vie privée. On a des sages na monde na théâtre. Papa Elombe Bazali, papa Masumu Bazali, papa Kouedi Bazali, papa nani Masasi Bazali, vieux nabiso wana, mama Chako, maman nabiso, maman Pembele, maman Linga Bazali sont nos vieux sages. On leur doit beaucoup, alors beaucoup du respect. Ce qui bango balobi, il faut batu nyonso ba yoka. Mwano ayoka katoli, alia rambume kilate. Yango.
na profite ndenge otangi bakomba bavie na yo ebele ya Serge nalandaki émission ya Héritier Kapuka eske aza nabengaka ye poilo kwa mobali ya mbinga Héritier Kapuka nalanda pene émission na Top Vision batuni Héritier Kapuka yo penza so bati bacomédien ozaka vraiment na comédien na moko préféré abanga pena préféré nanga pena Serge Pasteur Patron nalanda émission na Top Vision babetelanga te nalanda pena tanga kombonga nabi Héritier luka polémique te bavie belé pena Non, bon, il y a Serge Péton, tu es Mbappé, oh, yo penedo qui préféré na yo. En fait, naïb Sakio Naïbandelia, j'admirais beaucoup les vieux Ngaloufar. Na bandaka otala eso na bimi na bivio yo na otala ba facette na e salanga bien. Ngata on a bandaki théâtre na ne osa tatu. Tatu. Tant on a poussani, tant on a na les amis du théâtre, babi na nga foza normal. Na kozwa nani na banyo tala elombe papa elombe na tali nga ba sérieux na ye nazui ya papa Kwedi na sangisi bango nazui image na bango papa Kwedi aza na lanterne mais sérieux et elombe aza na vitesse mais sérieux na côté si Serge na katikati na bango pa na bimi Serge na lingaka papa elombe na lingaka papa Kwedi na badara kolinga le vieux Ngaloufar je l'admirais beaucoup ba vieux Mangobo na linga bango ya dega parce que na tala biloko na bango inspiraranga yango. Yes, Serge, nazo sepela mingi na génération na mino parce que bozo tikala toujours na ligne wana ya ko garder respect na ba vie. Mais tout le bapena bien, to kamatete makam to lamba to bomba so indemnité. To mona bana biso belé o bazo bima théâtre bande kona biso ba to bima oyo. On dirait respect za te pa ba vie. Donc respect za te ba o boudé na ebité. Na ebité yo soki conseil soki ezape nini na ebité au mona nga na bimi na nga boye penda ka ande sila asala ne théâtre avanga ponga vana linga sila makasi eska za na pesi ba mbote bien que tokutana na onte biso ba to en tout cas sila so zo jouer na gangaka na mona ondike na ota ba film na novelas po non abomanga donc nga pena sila pena sika za pena na pesi ba mbote belé sila non donc so zo jouer na okaka bien moko za na idée sikoyo ngabo ina bimi na ngana njuko bude sila to nini eza nini pe ya pe conseil nyokolo bala maleki na eza pe nini le manque en respect ezo dépendre na éducation mutu na mutazui bazo éducation na bisika misatu soko zwango na ndako pa ba parenté bazo rango na école soko zwango na classe T bazo rango na milieu professionnel 4e place eza église na bato balinga ko sambela c'est là où aussi mutakenda ko zwa une bonne éducation ezo dépendre na mutu na ucho yebiso awa mwana yo kaka toli aliaka na nyamekila te en fait tout le banine est-ce que bakoyi ko changer mutu comportement mwana aza impoli ata boke ko chaye esika oyo ba abe bazalaka azalaka impoli loko to yi kolobaka eza que respectons les gars qui ont vécu te respecter bango moi je respecte je le respecte pas massa si to joue kana ye mbale belé tout ça là ba master tout ça là grand frère na petit frère mais je lui dois beaucoup du respect parce que il a vécu avant moi avant que Serge soit yazalaki na ye déjà asala makama minene na mboka oyo les gens ont apprécié lelo oyo ceux qui ont travaillé ensemble c'est pas que aza muninga nanga c'est un vieux que je dois beaucoup du respect et de même baleki na biso pe ba meka dans la mesure du possible yango na epsa ki yo ne bandeli na makama solo to so laki awa batu bazomona bassesse na biso pona nini to longoli bassesse na biso kuna na eske vanaki na coulis to ye nango na TV yango loko to bima on dirait bavo rien zoka on vient de quelque part et nous avons quelque chose en tête yango
Bande Kobalanti, n'a profité. La patronne, Balobi, Esther Bagina, ma victoire 12 étoiles. Moi, c'est mon ya pembe. Donc, Bambo, Tene, Sika, Zali, Nebi, qui est revenu pendant ce temps-là. Tayane, ya Serge, Nae, Pouye, na ya Serge. Eh, Ngaye victoire, ya Serge, yo. Esther Bagina, ma Balobi, ya Serge, yo. Esther Roubomangane, ya Serge, ya Serge. Puis il y a une bonne victoire pour Serge. Je n'allais pas qu'il ait Serge. Victoire Baginama, Esther 12 étoiles, et c'est ma soeur. Hein? Et c'est ma soeur. Ouais, je l'ai dit, hein? Tout, c'est ma soeur. Alinga Anga, Alinga Mingi, parce que d'abord, c'est une femme de prière. Okay. D'abord, c'est une femme de prière. Deux, c'est une combattante. Est-ce que vous avez productrice Banda Kala? Oui, la série Wana Kala, 2000, Azara productrice. C'est par là que tout le monde a toyé bana. Et Lelo, et à Sali 12 étoiles TV, vous s'abonner. Beaucoup ta massivement na bengi ba banderonanga, Fanny Pelé. Pour s'abonner massivement à 12 étoiles TV officiel Diengomo petit nanga pour s'abonner Master nanga Didier Lotoko pour s'abonner massivement. C'est un peu ça. Donc c'est ma soeur. OK, ya Serge Lobi azan de kona moi si bon. Toi qui pas tous on pas moi solara bien en tout cas solara bien ya babika relation les kimbongo nazo profiter de demukendi na Australie ba bien da osaki mami chako mikolo dans un confinement assez kaka de demukendi na Australie ba mbote siko zali vedi mobile moko bien ya bogar solara pe bien ko ba mbote na Australie siko zali to comme ko kende ko chité o pena question suka mutu mo pena ndalo be na ngana tunango donc tant on a moni Alino de Bambongo na Paris to beta ki di solo anae Alino de Bambongo Alino de Bambongo Alino de Bambongo na Paris to mona mbongo Alino de Bambongo ba mona mbongo Alino alobi boye alobi c'est vrai mi ba la poto na bandi connaissance de toleka na théâtre ba sepela na biso bazo sepela na basi bazo sepela mibali bazo sepela na basi bazo sepela na mibali problème c'est que zo commencer comme si ba mambalango récite zo salaté c'est comme si ezo za ondire ba mabala mo profit mobile mo pena na poto avandel pena mamisha ko fio pena so ina ba poto nga na saint ba forme na nga njoka mamisha ko nga na omona na nga ba calcul de wana tenga na omona mamisha ko na ko ma poto pona l'accès face abe loko ba remarquer et pas ya batu ya théâtre un grand titre so ba tali batu mingi o ba kenda théâtre ezala mabala o etika la teti le mingi nyose pendant basi na mibala. Tu sais pourquoi? C'est parce que le monsieur Azolinga mamisha ko artiste. Hein? Parce qu'on est na TV. Mukolo mamisha kwa rozasu na TVT. Bolingo ekita. C'est parce que la dame a olinga Serge en tant qu'artiste. Mukolo Serge a rozasu na TVT. Bolingo ekita. L'amour ezara na connotation mususu tezaka bolingo. Quel que soit l'endroit ou les circonstances oyeko bandela ezaka bolingo. Si y a seulement si Batumi Bale Oyo Balingani Bazou Yango avec tout le sérieux possible. Donc, naota la Serge, naomo naye Serge, naomo ne pasteur patronté. Naomo naye artiste té, naomo ne Serge. Naota la mamichako, naomo ne mamichako, naomo naye journaliste té, artiste comédien té, naomo naye mamichako. So na moni mamisha ko lokwa journaliste, artiste comédien, bolingo ezana mwa ba limite. Mukoloza susu wana te sila. Mais babi déception zo te pas la ba konte, zo tande pas na biso. Babi bango te. Nane sa fungola mutema mutu moko ayeba makambo mutu wana zo kanisa. Hein? Nani sa fungola mutema mutu moko ayeba nini o mutu wana zo kanisa. Mutu te. Na ebisu yo. Tango batu basala ba film to ba émission ya ba sans tabou. Ebi batu batala rango. So tali ba émission wana c'est de 700 à 800 000 vues.
L'emsou na une semaine. Mais ceux qui battent batelemi po ba lobela ba émission sans tabou. Ba lekisi. Ba sala kango bongo pona nini. Baza batu mabe. Ba 800,000 vues ane uti wapi. Yepsanga tunangai e uti wapi. Natala moko 1 million de vues. Émission sans tabou. Et uta wapi. Donc bazo lingango au même moment bazo boyango mamichako. Il y a contraste. Bo lingelo au même moment bozo boyango. Donc soka fa ina momine na parler, azu ba sérieux nyo sa monde. Ache ya bien non bato baleki si vraiment avec de telles émissions nous sommes avec des enfants ici. Mais mon soka azu tablette na ya ke na kuzu. Et puis tu makolo et puis tu nzoto Ya Serge, ngaya ba tout héritier le bien yo pour que ndoko lukani kuna pour mona 1 million de vues. Non. Non, vous savez, nous sommes sur YouTube. Et na ba téléphone na biso toza na YouTube. Tant que tozo parcourir au lukate peut-être théâtre à Rotala, ozo mona pe ba émission moko moni émission telle sans tabou, émission telle sans tabou. Au taliba vu nango. Au tali par rapport ya théâtre na bino o bosali. Na ba vu wana o mona, il y a une différence, écart. Yango ndeko nanga. Tout aux à la sérieux. Bolingo bachanjaka ngo connotation te zaka bolingo to pesa ngo kokombo mususu te. Mais il faut battre la bolingo avec tous les sérieux possibles parce que eza un chemin oyo mutu soka koti azonga lisusu te. Et alors tant bo bandango sérieux. O bandango sérieux. Yo peut-être oza peut-être na moi sinon na poto par exemple. O linga mamichako. Oui, c'est Mami Chako qui nous a calmé, mère n'a parlé, kutu kalate azobima. Yo ça peut être dans mobile nous n'a parlé. O linga Serge par exemple. On a dit nous a calmé, o ebi mama sola on ka poto écoute ça kenda na mais masolo monte que et coaboutir n'a rien. Ou soit Mami Chako aye a commis place au yo zalaka. Parce que l'accès qui est bolingo, pesi nyonso ya bolingo au balier par exemple a commis place au yozalaka mais a komanandaku ebinze mongo nani madilu ayembaka ngoyamba nze mondeni Filippo ebiango non Filippo tenze mongo bo madilu ayembaka na posa ni titre ngo aloba alingana la tanzambala lokwa ba mamelo soko sengiye si créa sombe la bapaya eza lokola hein te vie samite comment on dit kiminga soki akangeli yo kanda frère Edouard landa frère Edouard landango bien frère Edouard landango bien oyoka de tels comportements et kimisa mobali to et kimisa été et kimisa moi si to et kimisa été. L'homme sous la na téléphone, allô chérie, comment tu vas, bébé, mon cœur, et tout. Mais tangu akoti nandaku, tangu aye pana yo moni angam na pele billet tia ye ki chati tia ye mikili. Hein? Jo nenga uti kini aye shenga na mikili. Obandi ko sala ye babiloko oyo peut-être ezalaka te na masolo l'air bwana ko solo là. Automatiquement l'homme doit désister. Hein? Vous comprenez? Soit mutu pele msu akei bolingo ndeka bolingo bolingo masqué. Azale msu na mutu ne moko boye na mupandi atika kotoyo. Le msu pe basolo la kanaye. Yo lokolo za mwasi to za mobali. Soigner bolingo. Pesa mwasi na yo lakisa ye oyo zali pour convaincre ye en fait que bon vivre pour de bon. Ce qui m'a mango salami bongo. Tu sais, bolingo ya mystique, hein. Les gens battent sous epsi ka pardon limbisanga limbisi opé ça passe, hein. C'est ça. Les gens battent sous epsi limbisanga ko fingi. Et oui, non epsa. Mais du moins ceux qui boyebi ko tambola, naebo comprendre mami ayebi ko comprendre Serge. Tozana matatate. Hein, tozana matatate. Biso père avec na somo kwa zara colonel, paix à son âme. Bazara na mwasne na ndako. S'il y a un problème, sera tali mwasne na misu.
azana miso misato atalaka mwasi na ye soki atali ye na miso atalaka ya kanda omona mbala moko makambo oyo elingaki emata mabe ezwi elan. C'est ça. Mutu ayeba ko comprendre mutu bozwa temps ya compréhension et puis bo émerger ça passe. Bande ko balandi. Ah je sais pas singa makasi. Ti je sais pas singa makasi. Oza penda ndengoza. Oh yeso c'est voza ndengoza nazo profiter te na ko selote. Na te oza ndengoza. Lukusa masteranga Willy Mbuilukusa l'architecte yoka mamba ko selanga. Oza ndengoza ya c'est oza ndenge na mona ko ndengoza li. Na ande Pierre Malongo Pierre l'architecte international yoka mamba lobelanga awa Pichulingo le père de la charité papa moko bien mutu moko bien yoka mamba lobelanga awa na sali nini mamishako. Bande ko balandi Blandine Mafuta BM balobi BM Blandine Mafuta ma copine de moi to benga na kaba mama landa ya Serge Tina Suka ya Serge penza aza ya Serge kande to mona ya Serge ya Serge donc na komi to comme ko chité bato bazana besoin numéro de téléphone na yo vous en avez besoin nango ya oui, c'est pas un problème mon numéro de téléphone européen sabiso numéro de téléphone ozela nanu vous appelez na bato no européen samboto batali bavandi ba oze ya pasteur pato abi ke la suka pasteur pato tanga kombo na ye donc nazo pesa ba merci nanga na ige kusadisi mobali ya libanje belé libanja munene donc ba merci ige kusadisu ige sadisa kusadisa oh Ige Sadisa. Donc, Ige Salisa. Ige Sadisa. Ige Osalisa Rabatu Salisangai. Ige Sadisa, merci Nayo. Alino Bambongo. Tinda Mbongo. Je suis sous Ige Sadisa. Salisangai. Ige merci Nandongo Salisanga. Na émission Les Kamalamu, Hérétique Apuka, yende le cordon, balobi, yende le cordon, ya chaîne quoi. Donc, Ibambo, tena bande konyo, so bazuli bako kolanda biso, malobombo ka, ya Serge, apé sambo, tena numéro de téléphone pour la bande konyo, so bazolanda, o bazana besoin, koluke na privé, pour la moyen ça va conseiller bien ma casse. Merci beaucoup à tous les abonnés de 12 étoiles TV officiel. Merci Nabino, ba oyo ba kokota, mbote mingi Nabino, bo koto penza, bo s'abonner massivement na chaîne Oyo éducationnelle et la chaîne du social, la chaîne des événements multiples et variés. Et bo kota penza, bo koto ebele po et bo tala ba émission boye. En fait, na robanda kopé sa mbote na Mama Bizi Mondele, la marraine de Londres, tikana pe sambote na Pichuna Makiadi et mama ya bana tikana pe sambote na Elianam Villa mbote na yo elongo na bana nyonso bozala bien tikana pe sambote na Janine Moussa Jack Love Janine Moussa tikana pe sambote na wangandeko Pierre Malongo Pierre Willy Mbuilukusa master nanga l'architecte tikana pesa mbote na Belinda Mwai ya Willy Mbuilukusa na pesa mbote makasi na le père de la charité na pesa mbote belé na ndeko na ngai Betty Mwembo la force tranquille ya papa en or mbote na Fifi Mose ka maman exaucé ya David tikana pesa ya Guy plutôt tikana pesa mbote mingi eleke belé tona kata tikana pesa mbote ebele makasi na siza sukama master nanga puissance amikili très fort tikana pesa mbote na mama ya bana African food business African food business ya Nadia Nzuzi tikana pesa mbote na Johanna sans microbe tikana pesa mbote na Myrlène la perle blanche tikana pesa mbote ebele na Opi Isenge yanga ya kati tikana pesa mbote ebele na Patricia Castagnier leo to koma 20h
Je Serge na profité na pesi mbote na famille Lopombo na ngingi na bambili ton na lo babo na mona général cover Lopombo na pesi ba mbote wana mobala libala mutabale langa ma copine mutapesa biso valet cover Lopombo ba mbote famille Lopombo mo matin na mona ba Patrick na mona donc bino nyonso ba Iget bino nyonso en tout cas boleke belé ya Serge na zongi dans le numéro de téléphone famille Lopombo c'est ma famille tikana pesa bango nyonso mbote manene na bandeko nyonso général check tikana pesa mbote na bino nyonso na soki sambote na ngata na pesa mbote na Mariette Chimwanga la patronat de Lille na pesa mbote na Nela Masudi Nelmas tikana pesa mbote na Solange Nguma ya Gino tikana pesa mbote na bino nyonso et puis mon numéro de contact c'est le 090 donc plus 243 90 10 80 na bazo koma 470 plus 243 90 10 80 470 na sugisi na opesa bino nyonso mbote bon anniversaire Yaya Marie-Jeanne Makwiza bon anniversaire ebele mama Emma Kembo mama Ali Kelemba mbote na bino mbote na bandeko nyonso balandaki biso topesi bino ba mbote ba bisous tolingi bino mingi OK merci beaucoup